Sentiment na jana matanga quel sentiment donc ayebi na yete ba pesi caméra na mutu boka sala na poto asale la yembongo po nyonso na pe biso nyonso zo sala rande mona omona ba biso bat balongwa awa mboka sa pasi bo lekisango pe ba yoka ngo bino balongwa awa mboka na bino epola biso na poto ale so ba yena vacances ba silisi ba fini ba fini ba ko ba yuma ya batukuna baoyo balisa ko dénigrer biso batuka ko bake kuna sikoyo maintenant bamoni ke vi kuna ekomi passe ale bakindi ba caméra na batu na biso wa comme toujours sans condition au sein la kabango ya comme ko vivre kuna bien na bana na ye akomi tonga ndako na ye na kingasa yo maintenant wozo telenga na caméra ya nini yango elengi nini c'est ça tout justement makambo boye ba réflexion raisonnement boko trouver ngo kaka na ANTPC po il faut to kolisa biso il faut to encourager bango ba yeba droit na bango po biso to ba groupe to futaka ba tuté yeba ni soki bozwika moi mais oyo bango bazo sala ezo futa mbongo donc vous n'allez pas faire le bon samaritain bien soki ni wana lokola bino ne osali la kabato balinga ko finga biso et puis obalobaka na bango n'importe quoi poto yebi makambo nyonso balobaka kuna ezalaka nango ya solo te mais bino bolingaka nde bato oyo balobaka ya solo te alo po bato na bino nayebi toso bazalaka na poto soki wapi bango balingaka makambo ya solo te soki balobi ya kuta obi ya kofinga basepeli bon sirima boza na bato na bino mais biso bato oyo yebi makambo NTPC nayebi te soki parmi bino basalaka ya bien bayebi musala oyo ya bino po musala oyo ezaka kati oyo ko filmer obani ko loba ko tuna tout ça batu bakoti la ngo classe bon soki bakoti la ngo classe te bon ça la informer boye ba déontologie ya musala ngo ezalaka ndenge nini na situation boye question nini tokoki ko poser pour la presse c'est vrai que vous avez besoin il y a besoin de plus d'images la chaîne comment pour les cas mais nous demandons pour question d'ordre boye bisa la chaîne na sombe la bino ba badge parce que wana va permettre de distinguer les vrais du faux parce que ma photo un autre ma photo de trouble bali si maya caméraman na ça les hommes alors faut éviter parce que et tiens moi kokoso na ba sécurité o on a ba policier que un réel agent de presse Azala, sûrement il y a une carte de presse, il y a eu une union nationale de la presse congolaise, mais du moins pour l'organisation Oyo, obtenez vos macarons en bonne et due forme. Je crois. Oui, d'ailleurs. C'est 10 dollars. 10 dollars. Et d'ailleurs. Nous ne sommes pas là pour nous critiquer ou bien pour tonga batute. Donc, catégorie wanande, il faut to simbana. Mais catégorie où il y a pas ok, tique la mutumbongo, vous en faites toute une histoire. Ce qui a yo, ce qui a yote, mais vous êtes en train de ridiculiser mutu yobozo salisa. Ce qu'on a salisa mutu, malamu mutu wana yemoko, à son courage. En tout cas, nous avons remercié le président Masumu ndenge ayaki kotikilanga. Mais yo mon président Masumu yo OK même na radio, na télévision, les loyo na keneki pa elombe, na tikilaki $200 tout ça. Vous êtes en train de vous moquer de lui. Et là c'est question d'éducation. Ce que vous avez l'éducation, vous devez comprendre makambo, vous sala ngote, pour vous yo ça mutu soni. Et c'est pourquoi nous avons dit quand Mundoeri était malade que tout ce qui s'appelle, tout ce qui a ordre vraiment dans ANTPC. Bon, on a qui photo mokote ya Mundoeri azobela na kati ya hôpital parce qu'on avait dit que c'est la dernière fois. Batu basala mangoba na bango po basoka mbongo na sima batu bazobela to batu bakufi eh bien bokeba. Oya ko binu sa photo Mundoeri na mbeto à l'hôpital maître Lombe azalia wa to ko funda ye na justice parce que ezali ndenge yako seka mutu d'une manière indirecte oya za ko bela. Pendant que ça mutu et ça il faut on a ça y est kuna ba ça na difficulté ba so c'est ba ce qui paiement ce qui nini tout vous pouvez seulement publier l'information ou alors vous publier photo na normale
Mais nous sommes tellement mal intentionnés, c'est pourquoi mon a que Banda à Kota qui à peu près un mois dans Ngaliema, toujours surveillant de près, tous les 2 jours, toujours publié dans le groupe Nabiso ANTPC. Il faut que na groupe ANTPC pour que vous ayez information, il y a solo sur notre profession. Et tout ça qu'on publie yango, on va semble pour n'ande qu'on a biso semble pour naie, on va penser aide pour na, et ce senga comme on va moyen qu'on a dans l'hôpital, tala numéro ya moi si naie, bo benga ye, bo kende et ti a poufi a ti kibiso, photo mon côté yandengo de bimaki tolobi voilà. Donc ce qui biso mon côté lingi, nous pouvons mettre de l'ordre. Au lieu que comme kaka monde moko ya bat moko désorganisé ba mi tout et katana. Donc les loyaux, ils allaient pour nous dire que nous comptons sur la bonne foi. Il y a Batunion surtout, pardon. Contribution à Moutundengi, kaka izalaka matanga. Tolobaki que $10 wana na macaron. Nous allons faire aussi un effort. Bamon abiso que toza batu mitu e katana te me batu moko normal. C'est vrai que barol musu toko sala batu bazomo na misu binet ba fou. Mais en dehors ya musala wana nous sommes des mamans, des papas, des jeunes, des demoiselles qui pensons, qui raisonnons. Batika comparer biso na ndenge oyo bango ba mon la kabiso bazo kanisa que c'est ça la réalité. $10 wana nous faisons un effort pour ça et qu'on contribue d'une manière ou d'une autre n'a pas point qui échapper à l'organisation. C'est comme on a dit, nous voulons que après matanga wana binomo boloba que non finalement les artistes et comédiens c'est formidable. Jour to ko ba moyen to ko sala pe makambo ya makasi. Donc ne manquez pas à l'issue de la rencontre yo ndenge to banda ki yango dimanche ba cotisation staff bazaliawa comme toujours le président a qui simba kambongo te bato enfin j'allais dire bazoba mais enfin bato songi oyo ba yituna bango isala kate oyo kaka ba président masumbo ayibi mbo ba yebi ku organisation na bisote ba biyango kutunga na yeba ku couleur nango te. Mais si vous dites que masumba zama casse pour l'organisation ce qui a bandé loko atika la kasimate voilà mutuna yonde oyibi ko sala analyse. Donc tozoyebi sabino que date ya matanga est changée. Il faut bozala la source. Ce n'est pas en vain que bisonio sona bino tout se déranger tout ça parce que toujours bon ça matanga. Matanga liboso idée zalaki na fikine. Toujours se place mundoeri zalaki. Po guango yeli biso lisusu yeli biso place ndenge ngwana suki yango te na ebite suki place ni susu ya minene ya bien te bozo. Mais fikine et bandit, foire et bandit, donc moyen to kende kuna ezalité. C'est pourquoi nous sommes allés au stade. Tomoni ministre comment il s'appelle Lisanga Bonganga expliquer hier à lobby OK matanga ikoki kozala na esplanade ya palais du peuple to lobby le ya nani ya stade nini kutoa martyr ko ba stade on ebele. Alors toyokana topesa ki date ndenge toyokana ki déjà na ba réunion pe ndenge toyokana ki na famille ponion so sala na famille vendredi corps elingaki bima samedi oyo tokundi tango biso tozongi na biso na ndako toyoki kaka ministère babengi pour dire que dimanche lokola match ya FIFA soki ya CAF ou bien FIFA et kozala 48 heures stade wana mutu moko ko tambola wana te pona sécurité nango pona batu batiaka bagwa soki banini tout ça baleka wana te. C'est pourquoi on s'est dit comme l'endroit nous est accordé, ce n'est qu'un problème, il y a changement, il y a jour, il y a date. Nous ne perdons rien du tout. Donc yangwana toyokana ki na bango na ministre na gestionnaire il y a stade pour que corps bima mardi to kundango mercredi. Donc le programme est combiné. On peut
on s'amuser na diriger. On gagne à diriger, mais il y a diriger pour que tu viennes diriger les gens. Il faut être mûr d'abord pour que on soit association local à Batoma Yele, local à Bino, local à Bisso quand même. Hein? Donc c'est important. Alors, sous Kanango Izali que les membres du protocole, comité, sécurité, ça peut être Macaro na bango, ils ont bien identifié. Bande kona biso, oyo batieli biso, minduki oyo liboso. Lokola bino, ne osali la kabato balinga ko finga biso. Et puis au balou bakana bango n'importe quoi. Porto yebi makamuno so balou bakune zakana solote. Mais bino bolika kande bato e balou bakana solote. Alors po bato na bino nebi to so bazanga poto so ke wapi bango balinga makambo solote. Soko balou ya kuta ya kuta ou bien ko finga ba sepeli. Bon, si le mambo na bato na bino. Mais biso bato ba yebi makambo NTPC na yebi te so ki parmi bino basala ya bien. Ba yebi musala yo ya bino. Po musala oyo ezaka kate oyo ko filmer ou bani ko loba ko tuna tout ça. Bato ba koti la ngo classe. Bon, soko ba koti la ngo classe te, bo sala informer. Bo yeba déontologie ya musala ngo ezala ndenge nini. Na situation boye, question nini tokoki ko poser. Que situation boye, eloko nini non mona kaka sikoyo lokola boza na réunion bozo kansani. Ba kansani, ba ko kamba yeli ya wazani. Sentiment na jana matanga quel sentiment. Donc ayebi na yete ba pesi caméra na mutu boka sala na poto asale la yembongo po nyonso na pe biso nyonso zo sala ndenge wana omona ba biso batu balongwa awa omboka sa pasi bo lekisa ngo pe ba yoka ngo bino balongwa awa mboka na bino epola biso na poto allez so ba yena vacances ba silisi ba fini nyonso ba fini ba ko ba yuma ya batu kuna ba oyo ba ko dénigrer biso batu kako ba ke kuna sikoyo maintenant ba moni que vie kuna comme il passe allez ba kindi ba caméra na batu na biso wa comme toujours sans condition au sein la kabango ya comme ko vivre kuna bien na bana na ye a comme tonga ndako na ye kuna na kingasa yo maintenant ozo telenga ndaka na caméra ya nini yango elengi nini. C'est ça tout justement makambo boye ba réflexion raisonnement pour trouver ngo kaka na ANTPC po il faut to kolisa biso il faut to encourager bango ba yeba droit na bango po biso to ba groupe to futa ba tuté yeba ni soki bozui ka moi mais oyo bango bazo sala ezo futa mbongo. Donc vous n'allez pas faire le bon samaritain ou bien ce qui ni wana. J'espère qu'ils ne vont pas nous condamner. Parce que ce que je dis, ils ont bimanangai, mais ils ont des associations Moutazolo Bayango. Alors, pour terminer, Tozo et Sabino Lissousou, que d'ici mardi, bako tenter bino na ba caméra ndenge tolobi. Mais awa ezali pona makambo matanga déclaration nyonso ko sala yeba que bato bazolanda yo bako juger yo pe. Ne faites pas n'importe quelle déclaration. Biso zala soki mutaye je n'ai rien à déclarer. Mais musu soka monika la caméra il comment ça bandi ko raconter des histoires na ba radio na ba télévision papa soki batindi yo te na NTPC parce que tu vas déconner, tu vas dire autre chose, dénigrer, surtout. Nous sommes bien organisés pour cela. Si vous avez une émission, vous inviter tout ça. Tu peux même demander, vous connaissez le numéro. Vous avez une émission, mais c'est sûr que vous avez tout le nakoki koloba nini toi c'est qui okoleka na chaîne nini pona makambo mindondo lokola tosa boye tala boye loba soki batuni yo loba boye comme ça biso nyonso tant tozo loba na ba radio na ba télévision nous parlons de la même manière. Ils ont théorie à lobi boye alo baso mona biso soki ba banane ba zoba te tout ça bazoba te to matisa musala na biso to ba mona biso ki tosa batu et quand les gens nous suivent à la télévision
tout cas théâtre par rapport à la discipline il y a art bango ça va malgré mais ça va tout ça l'année wana tout tia molimo il y a élévation tozoyokana alors tout ça là vraiment effort mutu na esprit na ye oya koki kosambela makasi pour que matanga na biso eleka malamu ndenge tozo lingela yango po ndeko na biso mindondo en tout cas soki baponi bato baza kolinga kosala pona musala oyo kobundela pona bacondition ya musala na biso kolinga kodefendre soki baza 5 basi po baza ebele te mingi basi pena mibali tozaka kaka en l'air mais il y a parmi les 4 femmes oyo tokoki kozala na bango soucieuse ya avenir pe ya profession na bango pas kokende kota kaka bisika bikotela oyo basali eloko moko boyaki kokota soki mpona nini azoyeba te kaka mpona loyenge po peut-être kuna aza ennemi oyo abalobanaka te te. C'est vrai que na vie bokoki kozala na makambo na bino vie privée ndenge basi balina kowela na mibali kuna kimbanda tout ça donc la pe bato poto bazoya mikolo bitumba kozala na ba flat moyen te po bango basakana na ba esprit ya ba comédienne makasi po ba comédienne bamona ka bato poto batu donc extraordinaire donc alors que bandeko na biso wana na biso tout ça na biso ndenge moko. Donc, nous allons vraiment faire attention à tout ce que nous sommes en train de dire parce que Mindondo, vraiment, c'est une fille, une véritable artiste qui a koufi namakila ya artiste na kati nzoto na ye. Qu'on a défendre bisika nyonso ezali. Même emploi de temps na ezali. Mikolo je crois ba tebele bazali awa to visiter déjà ba groupe na bango na ba répétition. Le groupe SOB, Maman Hélène, The Best, Modero, le groupe Belé to visité. Mais chaque fois que tu pèses ma tête, pour interpréter que tu lobby ezali pour na kokoli samayel, to yeba musala na biso. Comment on peut arriver un jour ya kokoma na ba but moko ya malamu pour na biso. Et à la fin, elle prenait la parole pour na kolendi sabana basi. Après cette expérience na yeba passe ya mondi tout. Comment contourner Yango. Et voilà que c'est cette dame-là qui nous quitte aujourd'hui. Tout le monde. Abandi, président, au lobby essentiel, il y a Tina Tosangani Lelo. Principalement, les Adipon a compris ça officiellement pour annoncer Nabino va président de la troupe, Nabino va leader, Nabino va en presse. Le programme Nabiso, contrairement à tout ça qui a initialement, ça lundi, ça vendait tout comme samedi, et eu changement par rapport à match à Daring, ils ont un stade. Donc on a biskami balé ya pour les Mindondo, ils ont na Fikin, to na stade Fikin comme il faut moi déjà l'activité à Fikin et Fumwami, ils ont possibilité tout ça matanga kuna. Alors na date otiaki et bembe Nabiso. Et ça que match ezali et règlement ya FIFA ils ont interdit l'activité les match robetama pendant les 48 heures avant la rencontre. Donc vendredi samedi to tomber dans le programme ya FIFA et ya CAF. Voilà pourquoi biso to décalé programme na biso pour to honorer ndeko na biso dignement. So to avancer yango et ngo pesa biso koko soto sa mbangu mbangu et tout ngo za malamu te. C'est ça la grande information Oyo. Boyaki Ezala, il paraît, on dirait Balobaki, Yokaboui. Officiellement, votre association est fait un programme Ndenge Kaka Info Magabino, la évolution Magabino. Isusu Eza que sur le plan, il y a préparatif Nabiso. Déjà, félicitations na esprit Oyo Tozakanango. Parce que $10 Wana. L'union faisant la force, Yangwe permet à Kabiso, tout ça a déjà une bonne partie de l'organisation de Nabiso. Mais le cas là, Moutou a confié à Zali, vedette Mounene. Bandeko, Fanatiko Baebi, l'autorité en Boka, Moko na Moko Pazo Ningana, je crois que moi déjà c'est Salemi, et l'autorité Moussouba Bazo bouger, tant que ça la grande réunion, avant, donc la dernière, avant Tokende, donc Sabino évolution,
na état des lieux et rapport général, il y a la démarche nous autour ça. Poto kunandi kunabiso bien. Mais les 10 dollars là, esprit wana, il faut continuer que aide-toi, le ciel t'aidera. Il faut biso moto banana na muke na biso. Na moi lipa na biso tozala nango, yango tango Jésus a tuna ki ozala nini kuna. Oh ma famille balé misa tout miné. Il y a combien? 5. Ah, nan bisi mitano. Nde abongola ki voilà l'esprit wana. Il y a l'ipana mis. Il faut tous quand nous avons un problème, tout banana 10 dollars, ça ne veut pas dire que c'est ça qui est demandé. C'est le minimum. C'est le minimum. Au hasard, 100 à Pessa. Au hasard, 1000 à Pessa. Mais le minimum, c'est 10 dollars. Moi, mon nom, on a grand prêtre, il y a 70 dollars. C'est bon. Banze pas non non pour nangai mami ndondo wana maman nanga 50 nanga yango wana mais le minimum pour y a 5 dollars t'es à 9 dollars. C'est un peu ça l'esprit. Pour la presse, c'est vrai que vous avez besoin, il y a besoin de plus d'images, chaîne comment pour les cas belé, mais nous demandons pour question d'ordre. Boye bisaba chaîne, basombela bino ba badge parce que wana va permettre de surtout distinguer les vrais de faux. Parce que ma photo un autre ma photo de trouble bali si maya caméraman on ça des ordres. Alors, pour te éviter parce que et tiens moi kokoso na ba sécurité on a pas policier que un réel agent de presse azala sur my belé boza ba carte de presté il y a eu une union nationale de la presse congolaise mais du moins pour l'organisation Oyo obtenez vos macarons en bonne et due forme. En bonne et due forme. Je crois. Oui, d'ailleurs. C'est 10 dollars. 10 dollars. Et d'ailleurs, Ndenge. Toyokana, s'il vous plaît, Maman Chako. Ndenge, conseiller juridique Nabiso à Lobby. Secrétariat, Bobanda d'abord, qu'on soit Bakombo, Yaba, il va répondre na rendez-vous à l'Eloyo. D'abord la priorité. Parce que nous allons limiter. Vous avez vu avec le deuil de Mundoueri. Bangonde basema qui désordre. Oh, ça l'a dit que moyen de contrôler vraiment. Tu prévoyais que ça l'a dit. Donc ce n'est pas n'importe qui va venir. Et nous allons prendre toutes les dispositions. La caméra, nous allons nous retrouver au Soukou pour éviter. Donc nous allons voyer les lois. Voyez parce que c'est le spectacle. C'est le spectacle, mais Bino, au moins vous venez chercher l'information. Donc vous êtes un peu différent. Donc vous êtes déjà prioritaire, marqué par 10 dollars, mais vous êtes prioritaire. Vous êtes prioritaire. Pour vous avez un macaron. Et nous allons voir ce qui n'est pas. Oh, il y a un macaron, il y a la répertoriété. Que c'est inutile. Bien, monsieur, pourquoi tu cries comme ça? On a des questions. Non, non, ça y est, quand même. Donc, j'ai 10 dollars, vous avez 10 dollars. Pardon. C'est quoi ça? Ces images que vous prenez des comédiens, vous leur payez combien? Tout ça, sérieux quand même. Vous vivez de leurs images? Bien, merci. Voilà. Organisation et Lobaki Boyi. Fallait Lelo, président Modero, président Mayonnaise, présidente Milo, président Gesho Bazala, Obazoua. Organisation, il y a soirée Mindondo na Lemba. La nuit de vendredi à samedi. Baloué podium, Babong Sabakit, Basala Nyons pour que soirée Wana, Lemba est honoré Mindondo. Vous avez la possibilité de y dans le stade. Mais du moins, comme on a encore le temps, tout ça la soirée Mindondo et pas plutôt projeter le film naïe, les comédiens vous êtes disponible à jouer, vous avez la musique vous êtes disponible à jouer. Mais l'organisation et Ezali na bana lemba, noyau wana il y a des comédiens à lemba. C'est comme ça que nous avons voulu le faire. Comme nous avons bangoté, tant que nous avons pourquoi transmettre bango parce que tout le monde qui est là. Bapesa na comité, feuille na bango, budget na bango, to examiner yango. Ça va demander combien?